Losako, ba papa, ba maman, balandignon soya Belinda Benz TV, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Na pamboli bino, bo pambolama. Na confiance bozo pesanga, vraiment nzamba pambola bino. Na pesi losako na Lorette Benz, yana nou makika. Jolie Benz, Lila Benz, Aminata Benz, la reine Masota. Na pesi Benz na baye banso oyo. Bokutani kaka na occasion oyo moko ya liboso bolandanga Belinda Benz. Merci et losako na bino. Tokutani pona analyse na conseil, ba analyse na ba conseil oyo tozo sala na rubrique na biso ya na Belinda Benz TV. Ceux qui n'ont pas s'abonné, ndekolanga luka o s'abonner na Belinda Benz TV. Toza dans la cuisine de Mermont. Kolamba moins plus idée recette na yebi ko yebi kolamba pona ba jeune na biso bazo luka ba apporter ba apprendre un plus. Pourquoi pas botinda ba na biso ba s'abonner na Belinda Benz TV. Na Belinda Benz TV toza na ba analyse et conseil, toza na histoire de la Bible, toza na astuce bien-être, les secrets des femmes sages. Alors n'hésitez pas de vous abonner sur Belinda Benz TV, notre chaîne. Tukutani lelo pona masolo asika, pona banalise na ba conseil musoso. Mais lelo banalise na biso na ba conseil toza inspiré na ba film ya ba acteur na bisote congolais. Lelo totie yango mwa pembeni mikolezo ya lobby ou après lobby toza na masolo mususu ya kobeta ya kitoko lisusu boko sepela ba analyse na ba conseil ya kitoko. Lelo toye na histoire vraie. Oui, histoire vraie. Vraiment et salema. Ezo salema pe mokili ezo continuer makambo ezo continuer ka ko salema. Alors ngana yo ndeko nanga surtout biso ba maman. Biso ba maman to landa vraiment histoire oyo ti na suka eza pasi pona bato mususu peut-être ba omona ngo eza normal mais pona nga eza histoire oyo eza pasi makasi oyo kotinda yo nanga to luka totala surtout ceux qui toza na bana basi toza na bandeko ya basi to luka ko solola ko pesa na ba conseil ko yeba po lobi na biso eza na malamu mbala moko tozo banda na histoire na biso. Lisolo na biso ya lelo eza boye, eza na mama moko, jeune maman, aza na bana 5. Ndeko na biso ya bwansi, apambola bana 5. Aboti bana 5, na bo jeunesse, abandai ko bota na ba vingtaine d'années. Azalaki na mama na ye abota ye kaka ye moko, ndeko na biso aza fille unique. Mama na ye aboti ye, azalaki na libala mama na ye, eye kosala ke papa na ye akufi, mama atikali na mwana na ye ya mwasi, alors alingaki mwana na ye ya mwasi mingi, oyo alobaki ke nyonso oyo mwana na ye ya mwasi akosenga ye, oyo nyonso mwana na ye ya mwasi akoloba na ye akosala yango. Mwana wana ya mwasi ndeko na biso alingamaki mingi pa mama na ye, alors nyonso azalaki nango besoin bandai kozwa. Nyonso abandaki kosenga makambo nyonso abandaki kosala te ezalaki mabe mais pona mama na ye abandaki komona ke non mwana nanga azaka moko nyonso akosala na mabe na malamu na kondima yango mais mama wana azalaki mama abandaki kosambela mingi. Après libala na ye mobala azalaki lisusu te en tout cas se décidaki alobaki akobala lisusu te abokola mwana ye ya mwasi mais na kobokola oyo ya bolingo koleka tellement apesaki ba liberté na mwana na ye mwana akolaki na ba liberté elekaki ya makasi nyonso bandai koloba na mama na ye akomaki na âge ya puberté nyonso bandai kolinga kosala abandai kosala yango akola na ndaku te toyebi kaka ndenge bana na biso soki bakoli ndenge misusu balingaka ko se comporter. D'habitude toboyaka to tchaka moi ba discipline, c'est vrai que ezalaka kaka facilité mais to lukaka ko lever un peu ton pour bana na biso babanga bazala toujours na se autorité na biso mais mingi et ça les makamalamu mingi pe esukaka peut-être na bana oyo bazo continuer koyoka te e kendaka mabe mais na ndeko na biso ya mwasi mama na ya bandai ko boya te nyonso bandai ko loba ala la libanda asala boya zongisa boye vraiment et pas ya mama ezalaki toujours nyonso ezalaki oui
Alors ndeko na biso ya mwasa kola ki bongo ko se retrouver akoma ki na bambula moko oyo ayaki kozwa zemi ya mwana na ye ya liboso ndenge tolobi azana bana 5 alongo epa ya mama na ye akei kovanda epa ye moko toyebi biso nyonso na bamboka poto ndenge ezalaka mwana soki asa koli oyo akomi na ba responsabilité na ye asa komi majeur azalaki na facilité ya kozwa ndako na ye akende abimaki epai na ba parents abotaki nanu mwana ya liboso aboti mwana liboso mama na ye avandaki na ye po mobali azalaki te aye kobota mwana ya mibale avandaki kaka epa ya mama na ye alors mama na ye abandaki kocouvrir ye mingi kocouvrir ye na bolingo na makambo nyonso ndeko na biso soki aboti atiki mwana azalaki kaka na vie ya bambiance ya kobima lelo abimi akeboye mosusu pe atiki bebe aolala ne na ndako te mama na ye oyo azalaki koko ya bana wana abandaki koasime kondima makambo nyonso mwana na abandaki kosala mais ekomaki ke mwana ye kokoma na zemi ya misato ayaki komona lisusu moye te mwana pe ye moko amona yeke non ndenge nazovande pa mama malgré azoloba vraiment te mais eza na ba moko oke na lingi na bima ou bien naza na copain na nga ami na nga na mema ye na ndako epa ya mama lokola bana bazalaki wana ekomaki epa un peu po na ye ba dérangement empêchement apréféraki azwa ndako na ye akende ndeko na biso ya mwasi aye kolongwa epa ya mama na ye akomaki deja na bana misato basi mibale na mobali moko aye kolongwa akepa na ye atikalaki bongo te abandaki continue toujours na ba vie wana bana na ye misatu babandaki bamesanaki déjà vivre na ba vie oyo ke mama ayaka na n'importe qui na ndako mobali nyonso mama kokuta na ye amemaka ye na ndako esimba te oyo bandaki kosala mwa bambula moke bavanda babandaki kosuka na kobota soki baboti akei oyo pe bandaki kosala ke bakoumela te 1 mois 2 mois 3 mois mais bango nyonso babandaki kosuka kaka koya na ndako bana basi na ya mobali moko babandaki vivre ndenge wana ba mesalaki na mama na bango bongo classe ezalaki mwa manœuvre bana kokende classe lelo bakei lobi bakokende te lelo bakei lobi bakete histoire eza mwa mulai ebandaki kozala batemps moko oyo l'état toyebi kaka ndenge na poto ezalaka akomaki kolandela bango soki mama amoni ke bakomi kolandela ye mwa mingi période wana adoze mwa moke asali ke non abosanisa bango ndo nalingi bana na ngai akoinfluencer bana soki batuni bino boloba boye bosala boye bana bazalaki na bango mike babandaki kocomprendre mama na biso ndeko na biso ya mwasi azalaki toujours na bana na ye azalaki na bana misato bakomi 4 bakomi 5 na bana wana 5 mwana na mwana azalaki na papa na ye mama na biso pe apambola maki na ye na beauté apambolaki na ye maki na ye na taille kitoko e bandaki même pas komona yake aboti bana mitano yango e bandaki ko permettre ye à vivre normal bana na ye oyo bazalaki mike ya basi mibale bayaki kopusana bakomaki na ba âge mususu akomi na ba 16 ans mususu akomi na ba 15 ans po balandanaki oyo pe ya mibali ya suka ya oyo balandanaki misato bazalaki mibali babandaki kovanda komona ndenge mama na bango abandaki kovivre na bango ezalaki pasi mais oyo ya liboso amemaki lokola charge ya baleki na ye nyonso mama abandaki kovanda na bango soki avandi bakovanda malamu mais mama azalaki na vie ya bakamarade ebele mama azalaki na vie ya baloyenge makasi loyenge wana nyonso ebandaki kosalema na ndako bana bamesanaki na bavie wana bato ebele koya na ndako bana komona olie balala na bachambre bakolala na bachambre te bakolala mwana kaka place pongi kokutela ye kaka place akolala mama akolala na bakwiti na bakamarade na ye na bami na bango oyo babandaki koya kolakisa bana lingi ya moko akokomande basandwich soki bana baza na nzala oyo ya liboso fois se débrouiller s'occuper na baleki na ye mpo bandaki komona déjà ke na mama awa solution eza te soki bazwi makasi na tongo oyo ya mwasi soki alamuki ya liboso makasi aluki abongisa baleki na ye bakende classe mais mama aza peut-être na ami na ye baza na chambre balali mwana ya liboso akoya kolamusa mama naza fatigué soki pe na baleki na yo tika ata bakete c'est pas grave lobi bakokende classe problème eza te nakoyeba kose justifier mama azalaki na lolenge na bandaki kose justifier po ebima mabe te po ayebaki déjà ke non social ezali oyo bakoyi kolandela ye un jour na côté wana abandaki vraiment kosala effort ke aluka ko couvrir bana bakokende classe ya mosusu basukoli te bana bakokende classe kaka ndenge bazalaki abandaki kopesa priorité mingi na vie na ye oyo abandaki komene bana na biso oyo basi
babandaki kokola ya liboso mingi koleka oya mibale azalaki mwa réservé tellement makambo mama bandaki kosala e bandaki kosala e pasi mingi azalaki réservé azalaki mwana oyo bandaki koloba lisusu vraiment mingi te ya mwasi ya liboso abandaki koloba na mama na ye nyonso mais mama ozo vivre ndenge nini mama tala toza boy mama moko abandaki kozwa bana na ye lokola ba camarade na ye ata bana bazoloba na ye akoseka mama na âge oya ye abandaki kolata même ko se permettre kolata bilamba ya ba jeune fille na ye akoluka kende boîte azui vraiment mwa body ya mwana na ye oya mwana aza nzoto mike mama azalaki na ba forme akolata bilamba ya bana na ye abandaki kosegene te naza nanu jeune nabotaki bino na bo jeunesse bo comprendre nga botika ngai na vivre vie oyo botika ngai na sepela nabotaki bino na bo jeunesse naza nanu pe mama bo mwana mabete nde nazo vivre boye. Tout ça abandaki kopesa ba raison et pas bana na ye mais bana na ye babandaki oya mike ya misato ya mike babandaki ko souffrir bakomaki perturbé même l'école bana babandaki ko travailler lisusu bien te ya suka na période na azalaki non na 3 ans na 3 ans mais kimia ezalaki te yaya sikoyo oya liboso abandaki kolata charge wana nyonso moye asala ba classe na ye malamu ezalaki te akomaki kolokola mama na kati ya ndako mama pe lokola monaki bongo alobi vraiment que non naboti mwana moko aza mayele ata na zate ata na bimi na ke ba ambiance ata na bimi na ke na ngai pa ba ami na nga ba copain na nga 2 jours 3 jours 4 jours na mwana moko yaya aza mayele yaya soki para baleki na ye yaya lambaka yaya sala makambo nyonso nzoka nde yaya na motema azotungisama mwana ya mwasi ya liboso na oya mibale na bango nyonso kaka mais oya liboso abandaki komitungisa makasi babandaki ko se retrouver kaka soki bakie pa koko na bango akoma yeko sambela malgré asa monaki berere ya salaki soki mwana ne ya mwasi akomaki na niveau wana ye moko andimaki alobi ezapo na ye po laisser aller lekaki alingaki mwana mingi atikaki mwana sala n'importe quoi mwana komi na tour na ye mama azokoka ko assumer ba responsabilité na ete ye mama wana azalaki na mwana moko mais mwana oyo aboti bana 5 azokoka ko jouer rôle na ye ya kimama te pona ye ndenge batikaki ye na liberté ye pe akomi siko ko akize koloba na bana na ye batika ye na liberté amesana bongo malgré aboti mais aza na droit ya ko vivre abotaki bango jeune azobota jeune ye il faut vivre vie na ye malgré ya ko lia soki ya ko vanda na bango ezate mais alingi bango par contre bana batika ye ndeka tolobi bana bakoma ko se retrouver soki bakie pa koko na bango abandaki kozwa bango mwa mingi akozwa bango ba weekend soki aye moko mususu akobenga bozana nani toza biso moko mama zate mama banda kendaki soki mokolo boye mama banda tikaki biso mama wana oyo mama koko abandaki kozwa bakoko na ya kovanda na bango 2 jours 3 jours soki mikola classe lokola école ezalaki pembeni te babandaki kovivre bongo bana mibale oyo ya basi souffrance elekaki makasi na bekole ba remarquer na ba makambo ekomaki mwa ebele mama wana malgré ça abandaki ko continuer ba vie na ye ya ambiance bande konanga vraiment to sala attention pona biso ba mama toza na bana ozo compter na oyo peut-être aza mokolo ya mwasi to mobali mingi bana basi tokotikela bango ba responsabilité oza na makambo na oyo ya kosala oza na makobima oza na ba camarade omoni ke non mwana oya sa kole apusani mwa moke 13 14 15 ozui ba responsabilité nyonso otike pa mwana oyebi charge nini oyo ozopesa mwana te yo mama ya mokolo omoni ke charge oyo zana ngo ya baleki na ye ya misala makambo nyonso zokokase okanisi oyo vraiment yo boti oyo kobi ko benga yaya ya za motema monene mwana na lakisa ye makambo mwana nga takutu na lali nanga ya sala ka makambo nyonso non de konanga to yebi souffrance nini bana na biso bazalaka na ngote to lakisa bana na biso malamu to lakisa bana na biso misala ndenge tozoloba ko lakisa mwana mwasi asala musala asala boye mais to tikela bango ba responsabilité nyonso te
Otiki mwana sukola basani na semaine mwana sukola ka basani salabo mais eko empêcher ote mama à chaque fois o lekaka na sima ya bana otindi mwana bongisa mbeto il faut leka na sima otala ndenga bongisi soki malamu bien soki malamu te ozongeli na sima na yo bongisi mwana ya kolamba mwana zo lamba ozo lakisa ye malembe mais ezate ke oyebi ke non a mwana oyo asa mesani déjà atika abaleki ne na classe ayaka bongisi ndako soki atana bimi na soki parti se fina tikele carte bleue akosala makamu nyonso ayebi ko retirer mbongo ayebi ko sala boy ndeko nanga mwana zo sala bongo j'espère peut-être que oke musala ko luka po bazala malamu mais soki eza lokola ndeko na biso ya mwasi musala ezata bandai ko vivre kaka na ba mbongo ya ba location ya bana. Mais na ba location ya bana wana ezo tinda ye asala ba n'importe quoi abima era lingi azonga era lingi alala n'importe où bana oyo batikali na ndako na ya mike na ya mikolo bango nyonso bandai ko vivre na souffrance. Ndeko na biso ya mwasi akomaki na bitide olie mibali bayaka bakendaka akomaki siko na bitide tellement ba reproche lekaki ebele akomaki na bitide ya ndenge nini mobali nyonso oya kokuta na ye eza siko keno olie ya kendaka azalaka libanda ba reproche leki akomaki mobali nyonso akoya sikoyo il faut avanda na ndako akutani na elelo j'ai chez moi oleto solaka na libanda yaka kovana ndako mama bana basi bamoni papa liboso akei amibale akei leki mosusu aye ti okomi na bango 5 bana wana ya liboso bazomona makambo wana nyonso ozo remarquer bana na yo na classe bazo travailler lisusu malamu te batu bazo benga bazo reprocher otala bana bandeko nanga tozonga batu bana baza bénédiction pona tina biso. Lelo yo peut-être zo mona ke non oza malamu te vi na yo ebebi tika vi ebeba ta pona bana ya kolukela bana ya koluka kobongisa avenir ya bana po oyo ozo sala wana eza lokola ozo seme ya malamu pona bana na yo lobi bana wana bakozala reconnaissant nzamba kopambola bango basunga yo zela bana bakola ata oza na besoin ya kosala vie ndeko na ngai eke ozo se retrouver yo moko na bana sala yango na ndenge ya bukebi. Ezate ke mobali nyonso oyo kokutana na ye na nzela soki kaka mobali alobi ke non ndeko mwasi na lingi yo ndeko mwasi na kobala yo pona yo omoni ke maloba wana eza ya solo mais ndeko na biso akutana ki na maloba wana 5 fois na mibali oyo aboti na bango bana 5 ata moko abimaki ata fiancé te moko abimaki ata abala ete abandaki toujours kososola te azo continuer kaka na ba délire wana kokutana na mobali amemia na ndako bavandi une semaine 2 semaines 1 mois mobali kimi akokima mobali azui lisusu lokola pa zalaki soki to benga ngo soki pe bénédiction soki pe chance loko pamba soki pe nini à chaque fois ekomaki nango bana babandai ko vivre na ba vie wana aye kozwa mobali moko oya komaki ko vanda na ndako wana na bana mama azalaki kaka na vie ya masanga azana temps kolambela bana te toyoka ki biso nyonso tout à l'heure muto akomaki na charge ya kolambela baleki na ye eza yaya oyo azalaki na nupe mineur azalaki na moins de 18 ans ye muto akomaki na charge po alamba biloko ya bana baleki na ye balia po asukolaka bilamba ya baleki na ye bilamba kutu ya korepase bakipaka su te barepasaka te oyo yaya akomaki na charge wana nyonso alors mama na biso po aflate mwana wana abandaki koloba yo za mwana ngai ya bolingo tala ndengo salaka oza mwana mayele mais mwana bandaki ko souffrir ya mibale kutu abanda isusu koloba te akomaki toujours enfermé oya misatu moya mobali mususu ya 3e akolaki kokomaki kokola na classe akomaki na école akomaki turbulent na façon moko oke je crois basi ba comprendre ki ndenge ni famille wana ezalaki vraiment passé pona bango mama azui ami na ye copain na ye aye kovanda na ye na ndako na copain komela masanga mikolo nyonso lokola mobali oyo azwaki copain na ye abandaki koteka biloko oyo ya bamakaya oyo ya makasi bazalaki nango mingi ebele na ndako donc bazalaki soki bakle bameli na babiloko wana okomona mama akomi kao mama makambo wana nyonso abandaki kosala ngo na miso ya bana na ye nyonso akozwa oyo ya moke amemi azomela masanga azosala bana nyonso bazomona bana babanda lisusu koloba te
mwana na chambre na ye ba oya mike bazo vanda na bango oya mwasi ya liboso akoya ko se retrouver abima na butu ya mususu aso bakokuta mama asakendaki na amina ye balali na bango na chambre bana oyo ya mike baleki na ye ba se retrouver kaka na salon kaka place ba canette ezalaki kaka place ba biloko baliaki batikaki bana balali lali na se mais maman se retrouver na amina ye na mobali na ye copain na ye na kati ya ndako na ya chambre na bango mais abosa na ta kozwa bano ya mike alongola bango atia bango ata na chambre balala ba mama bandeko nanga vraiment eza passé eza lisolo oyo esalemi alors esalema alors soki ti lelo ezo salema tozwa mayele toteyama mama soki osoboti mwasi soki osoboti zala na kimotema ya bo mama makambo mususu tolongola nanu totia pembeni totala responsabilité oyo nzambe apesi biso total la charge oyo tozana ngo bana na biso oyo lobi bakozala lipamboli pona tia na biso koluka ko négliger bana na yo te pona mutu moko boye pona mi moko boye pona mobali pona nani ozwi bana obosani otiki ozotala kaka non nazana nu jeune na profiter nazananu ozananu mais bana oyo yo boti déjà bazana besoin na yo pona kolia bazana besoin na yo pona kolata bazana besoin na yo pona ba classe na bango bazana besoin ya beaucoup plus biso ba mama to fungola miso mutu nyonso azalaka na besoin azala accompagner surtout biso ba mama kovanda yo moko na bana ezalaka facilité mais yeba nani ozoluka azala mulongani na yo mutu oyo akozana est-ce que aye pour apporter un plus na vie na yo ou bien aye pour abakisi la charge soko kutani na accident mbala liboso ça se comprend yami balé ça se comprend yami satu yami ne yami tano ozo comprendre kaka te ya liboso soki ye maman fungola miso tala sikoyo oya koya mibale kangaka maloba oyo mibali balobaka bazaka na maloba moko surtout soki ayebi ke ozana posa ya libala ekokoma lokola chantage akoya na ye kaka mukolo azoya kolinga o deja sa bandaki ke non nga fona bala alors yo soki oyoki bongo omoni ke non mobali o ndenga lobi na nga boya balanga alors na lakisa ba makambo nyonso ya mokilo na yebi kosala po yenda ko balanga akoya o se laisser faire o sali n'importe quoi kaka ye wana koluka ke ya tikio lobi nango au lieu fungola miso o comprendre o changer technique o yeba ndenga ko vivre non lobi mususu kaka na maloba oyo wana yaki nango ya liboso ya kokosa yo ya mibale lisusu aye na maloba ozo continuer kaka ko croire mais non to tika kozala vraiment na manque de sagesse to comprendre vie ezate ke maloba nyoso oyo mobala koya koloba na mwasi nde za maloba ya vérité non luka oyo approuva ngo par ba preuve oyo mobala zola kisa yo oyo moninga bozani azola kisa yo oko comprendre ndeko mobali oyo na mema ye na miso bala na nga to vanda na mema ye akota na ndaku nango bien atika eza na basi ebele aza ye moko soki ba ventir akosuka nango libanda akolinga même pas bana na ye na ndako ba yeba ke non azalaki na tonton oyo lobi a changer ki non a préféré à souffrir soki akobanda ko kende ko kufa na malili libanda po akutala na bango men place bana na ye bazali oya kokota eza oya koya ko honorer après soki mobali wana ye aluki asali mabe après au moins conscience na ye yebi ke non soki na koma ki na niveau na meme pa bala nanga po na zwaki temps na étudier ki ye aye a promettre nga boye to sali boye simbite ce n'est pas grave mais mingi ezalaka bongo te mingi ezalaka ke non akutana na mutu lelo atali ke non na ba malili ya poto na akutana ka lisusu na libanda nga mutu na ndaku nga mutu na za boye to suka to kutana na libanda non to kutana na biso kanga na ndaku na ndako wana tozana bana na biso bazomona makambo nyonso oyo akokoka koloba alobi soki pa alobi mabe abimi mpoli
oyo pe azo koka koloba te bazo bomba na mitema okomona bana mayele na ba classe ezate bana bakomi perturbé bana bakomi kosala ba n'importe quoi. Pourquoi? Pour biso moko ba mama tozo yeba na ko encadrer bana na biso te tozo yeba na ko bomba ba sentiment na biso te ba plaisir na biso te ke total to komi déjà ba responsable naza déjà na bana o baza moto ya ponanga. Alors mobali aza moto na kutani na ye kope aza moto na kutani na ye na yebiete na batela nanu ba oyanga mobali soka ye akuti ozo respecter bana na yo ako respecter bana na yo mobali soka ye akuti ozo linga bana na yo ako linga pe bana wana ako yelo baja ba bêtise te ke no tika mwana no ya moke to kende na boîte po okoyebisa ye déjà ke no eza impossible ye moko déjà o mwana ke no ndeko mwasi o modèle lingi bana na ye na préféré na luka na mema ye na ndenge moko ya bien. Pour ceux qui na ke na au contraire na o ya lingi to vanda te. Mais ceux qui o lakisi déjà que non nga naza na nga prête à tout. Naza na esclave na nga mwana na boti azawana o ya zwaka charge ba leki na ye ya ye moko wana kutu ko bangela ngote to koye ko voyager to koye ko kena biso boy to koye ko sala boy bana nga ba se deboya ka bango moko bana nga ndeko na nga oyebi combien bana na o ba souffra te. Ndeko na biso ya mwasa continue bongo azui mobali aye na ye na ndako ami wa zalaki na ye kope o ya kutanaki na ye ya mbala wana ya occasion wana aye alobi avanda na ndako ba vivaka bongo bana mibale ya basi bakoli mama soki alali na bakwiti na ye aye baka même pas ndenge to lobi tout à l'heure que non na la mukana tala bana oyebi kozana nkoni na ndako mama fungola ka miso zala vigilante oyo ke mutaki osuboza na ba jeune fille na ndako luko yeba kolala pongi ya soki ya nguma te soki ya moderne nini te ozana ndako na on n'importe qui akoya ala mukana buta sala boyebi te poto zana ba jeune fille na ndako mama wana banda kolala bongo ndeko ya mobali oya yaki soit disant ami ya mama copain ya mama fiancé ya mama aye akomi ko déranger bana ya basi ameki oya sa pusanaki mwana wana azalaki na mayele mobali wana meka mbala liboso mwana rejeté alobi na mama te ameki ya mbala mibale mobali wana yeki na ndenge ya mwa ke no nazo mona yo za triste makambo mama no azo sala même ngala azo sepela nango te nazo mona mama na bino azo kipe bino te yo mto zo ba responsabilité ozo bomba mingi zwanga lokola amina yo soki ozana ba problème oyebisanga liboso mwana wana lobai ke no il y a pas de souci. Après akomi soki kanga mama lali na bakuti ndeka bandaye kolala papa wana alamuki akomi ko déranger mwana oya mwasi ya liboso mukolo mususu mwana na mwasi amonaki mwaita siliki azalaki na cuisine papa wana alandaki na cuisine mwana wana mwasi azwaki verre abambi papa wana po akomaki ko déranger mobali wana ye komona ke mwana bambi verre ala ezwaki ye na mutu agangi makasi ala gifle mwana oya muke mwana oya mwasi a gifle mwana senye na zolo na monoko mama na bakuiti wana ye koyoka makelele ke mwana gangi aye na cuisine olia tu na mwana oya zokaki soki ndenge nini na ye akangi kaka mobali na ye mwana telemi akomi na paso azaki nango akomi kotala mama akangi mobali akomi kosilika soki bongo na kokende mwana na azo mankenga na katikati ya butu mwana ko manke ondeni mwana na azo mankenga na ye na frigo na cuisine na zo eloko akomela alingi te mama olie a comprendre te akepa mwana komi kogangela mwana yebisi vérité lobi mama kogangela ngai te mutu oyo yozo benga ami na yo fiancé na yo copain na yo oyo lobi bokozane ensemble akoma papa na biso soit disant aye ko déranger nga banda kala na bima na ye mais nga na koki ko sala yango te mama yebisi mwana na ye alobi na yebi mobali ona za na ye na yebi copain na nga ndenga azali aza tellement gentil na ngai na ndimi te ke makambo ozoloba eza bongo mais ata eza bongo aza mobali ce n'est pas grave nga na koboya ete pona yo lobi na tongo na okende ba soigner yo koyebisa mutu te mais yeba ke ngai na koboya ami na nga oyo te po nazalaka na ye malamu mwana na biso akendaki na classe
na eta oyo azalaki nango suite toyebaka ndenge elekaka awa na poto ke soki mwana ke na ba blessure lokola service social bayebaki déjà eta ya famille wana ndenge ezalaki bakomi kolandela mwana bombaki azalaki tellement na pasi ayebi ke mama na bango basi bakanga bango mbala liboso bakendaki na bango wana na lobaki te ba placeki bango na ba famille d'accueil elekaki malamu te alors mwana ya liboso akomaki kobanga ezalaki ke koko na bango nde moto ayaki kozwa bango andimi a garder bakoko na ye azwaki a garder bakoko na ye mama na bango lokola za matata na mama oyo aboti ye na koko ya bana a récupéraki lisusu bana wana epa koko na bango azwaki ndako bakoma lisusu kovanda place moko histoire ezali mwa molai donc mwana ya liboso akomaki kobomba lobi ke soki alobi lisusu vérité bakozwa bango bakoplace bango na famille d'accueil ekozala pasi makasi mpo na ye na baleki na ye mwana abandaki kokontinue na kobomba oyo ya mibale lokola azalaki na makambo ya mwasi ya mibale lokola abandaki koloba te abandaki kopartage te azalaki enfermé pardon ndeko mobali wana oyo azalaki lokola ami ya mama fiancé ya mama mobali ya mama abizaki na mwana oyo ya mibale mwana oyo ya mibale akomaki na zemi me ayebisaki moto te kosala ke mama kaka na makambo wana ya mabe kokontinue mabe elekaki baye leta sikoyo abandaki kosala banquête na ye malembe bana oyo ya mike bakendaka na bango classe te soki bakie classe ozomona vraiment ke non mwana elamba ya kendaki nango classe lundi yango okende nango classe mardi yango okende nango classe jeudi mwana oyo ya yaya azalaki na ye pe na makanisi ya bana mike malgré abandaki kosala mais akokaki kozwa responsabilité lokola mama te bana oya mike babandaki kokende classe bongo azomema baleki na ye na classe ye azokende na lycée na retard mpo kaka acouvrir ke babotola bango te bakende na famille d'accueil te ndeko na nga biso bamama totala charge nini tozopesa na bana na biso mwana oyo azalaki na mwana oyo avivre lokola baninga nyonso bana bavivaka ya lataki motema ya bomama bacharge makambo nyonso ya baleki na ye asala bo akomi kocouvrir déjà bamema bango na famille d'accueil te donc akomi kocouvrir mama na makambo nyonso mama sikoyo lolenge azalaki olia mwana yango a comprendre non ye kuta azobetela mwana maboko na mwana moko azama yele asalaka makambo nyonso mama akendaka na ye akokende soki ake jeudi vendredi samedi dimanche akotikela bana eloko akolia te akosala eloko moko te akobenga pe bana te ayebi ke yaya azali azokosokipe na baleki na ye yaya azosouffrir mama bana wana baza bana ya yaya te baza bana oyo yo boti totika kotikela bana na biso ba responsabilité na ndenge ya mabe po to vivre ba vie moko oyo lobi ekomema biso même na malamu te ozo continuer kaka koloboza na nos jeunes na kende ba concert na kende na sala boy na bima na kende muziki po bana na nga bakotika la bana yaya mukolo asoki paka okene muziki wana okei ozalaki na mina yo liozonga na ndako zongi to kyo lali lobi obengi ya mususu yaya boza bien biloko ezana nous sava mais oyebi te ke bana wana bazana besoin na bana 5 ezala ta moko te mibale tata kutu moko mibale ndeko na nga 5 ndeko na biso ya mwasi wana azalaki na motema azalaki vraiment na motema leta pe ndenge alandelaka makambo na ye bamonaki trop c'est trop mwana oyo ya mibale azalaki na zemi ayebisaki moto teki abandi zemi ya papa oyo azalaki lokola mobala mama na ye ami ya mama na ye kope ya mama na ye abandaki zemi lokola papa wana kope wana komaki kovanda na bango place moko na lobaki tout à l'heure bazalaki na vie à côté ka ba drogue ya komela masanga moko soki pe ba rendre ye yindeli bango e bebisi moko pe soki salisoni ba voisin bazobenga tout ça et komaki vraiment ya koleka bayaki kobotola bana mama lokola bayebaki ke asala ka mobali wana zana ye atekaka ba drogue la police aye mwasi a préféré a protéger mobali oyo azalaki lokola moninga na ye copain na ye ami na ye nyonso mpo na ye a protéger mobali a bombi mobali wana mbila ayaki ya mibimisi ke non biloko nyonso bokoti na ndako ba biloko lokola sa yebalaki déjà na scène na la police donc bakamwaki lisusu te
akimisi mobali abombi mobali andimi ba responsabilité bazui mama wana bakangi ye akie lisusu na prison bazui bana bazongisi bango lisusu na famille d'accueil bana wana bakontinuaki na kosouffrir oyo ya mibale oyo ya liboso na oyo ya mibale bakomaki deja mwa mitu malamu te ya mibale aye kobimisaki azana zemi akende pa mobali na ye mobali ango nani mobali ya mama ami ya mama kope ya mama akoti na prison pour protéger mobali wana ke ba drogue ba biloko ya banda ekoteka ba biloko azalaki nango ezalaki ya yete ya mobali wana te ezalaki ya ye abosani ke kaka mobali wana yende azalaki auteur ya zemi o mwana na ye azalaki ye moka kenda ye na prison ye ba même pas ke mwana na ye ya mibale o azalaki toujours mineur akomaki na mokumba mwana tindenge bavandaka na papa wana tindenge amikanga maka nzoka nde makamu mususu esale maka ya liboso ya mwasi bamekaki ya boyaki alakisi ke non papa oyo tonton oyo aza makamu mabe malgré mama bandaki ko gangela ekoloba na yeme alvuaki quand même alobi ah muto alinga sala nga boyaki mais papa wana kena ko mekana oya mibale aboyaki te ekomaki complicité babandaki ko sala makamu mabe bandakala soki mama meli masangana bakwiti akolala papa wana bandaki ko keno kotungisa mwana oya mibale mwana oya mibale akomaki ko mona yango normal mama lekisi il faut na sala boye po mama zwa mayele po azo comprendre te ayaki kondima zemi kovanda na zemi wana mama ake na prison lokola papa wana atikalaki na liberté bana ba placer bango na famille d'accueil ya liboso aboyaki alobi ya kovanda na famille d'accueil te il faut kende azonga na baleki na ye pa koko na bango lokola azalaki nanu bakei kotuna alobi ke non ye azali andimi avanda na bakoko na ye lokola mwana na ye aza na prison po soki mwana na ye aza na prison te alingaka ye abatela bakoko na ye te lokola mwana bakangi ye olie bana bakoko na ye bakende na famille d'accueil a préféré azwa lisusu bango nde ayaki ko récupérer bakoko na ye baumelaki te na famille d'accueil wana basalaki mikolo ebele te bakie pa koko bakei epa ya koko mwana ya mibale oyo azalaki na zemi abandaki kwa asime zemi na ye aye koyebisa koko na ye ya mwasi alobi ngai nde naza awa naza na mokumba me mokumba o naza nango eza ya moninga ami mari ya mama na nga me ayebisi nga ke alingaka mama na ngai te par rapport ya comportement na ye a préféré ngai na ye to vanda to bota mwana na biso ngai pe na lingi ye na miniti oyo na kofunda ye te po soki na fundi ye bakokanga ye lokwa naza mineur na ndimi na kende na ye to vanda ti to bota mwana biso po ezalaki asalaki makambo wana na ndenge ya mabete asalaki yango nga moko nazalaki d'accord na komi na zemi awangani pe zemi te andimi mwana oyo azala libumu nanga tozo kende na ye mama na prison mobali oyo tutaki tolo okota na prison po na ye otika bana na yo ba souffrir pour protéger mobali wana kaka mobali yango elekaki même pas 2 semaines abie azui mwana oyo yo moko boti mwana oyo ya mibale wana azalaki toujours mineur bana wana lokwa mitu na bango ese bebaki donc ayebisi koko na ye bongo ayebisi koko na ye soki omeki kofunda mobali oyo na la police ke nga naza mineur okoyeba makambo koyela yo mama wana ya koko tolobi akomaki kosambela mingi azalaki pe na motema ba mama oyo bakoka koloba te asa kolaki déjà AGC pusanaki abombaki likambo wana ayebisi soko kokende bokende naza esosi na likambo oloba te yaya na ye ya mwasi alobi leki na ngai mobali oyo azalaki mobali ye mama omoni ndenge amemi mama na mabe yo lingi ye alobi ye amemi mama na mabe te mama nda amemi biso na mabe amemi pe vi na ye na mabe mobali oyo alingi nga naza deja na mokumba na ye na olie ye ndenge ayaki kovanda epa mama nga nazokende sikoyo kovanda epa na ye andimi ngai na mokumba oyo naza nango mwana oyo ya mibale akendaki epa tonton wana akomi kovanda na tonton wana mwana oyo ya liboso atikalaki na baleki na ye epai na koko na bango mama na bango ase retrouvaki na prison le temps abima na prison
mwana oya mwasi ya liboso koko azalaki lisusu na ba moyete azalaki asakolaki mwana oya bandaki ko continuer ko kende ba classe avant kende classe aki atiki baleki na ye ko s'occuper na baleki na ye na makambo nyonso baleki bakolaki bakomaki ko mona ya na bango ya mwasi lokola mama na bango bazalaki lisusu na affection ya mama oya bota bango te mama oya boti bango a continuer ki ko vanda na prison ayaki ko bima na prison ayaki ko kuta mwana ne ya liboso asi akomaki majeur asa akomaki kosala ayoki sango ke mwana ya mibale mobali oyo tutelaki tolo oyo ndimaki okende prison mpona ye yende akoma mobali ya mwana na yo babota kutu oliezala mwana moko ezalaki lisusu mwana moko te babotaki na mwana wana ya mineur bana mibale mwana bandaki mineur leta mikolo bambula ezopusana akomaki majeur baye kobota na ye lisusu bana mibale po place oyo akendaki kaka epa mobali wana bango mibale bayebaki me na leta bayebaki kaka keno mwana aza mineur azwi zemi azovanda epa famille na ye lokola ye moko areklamaki te bavandaki na mobali wana boti mwana mibale nde mobale wana ayaki ko reconnaître ye po mwasi asakomaki déjà majeur mama bimi na prison akutani na makambo wana nyonso mwana oyo azalaki epa ya mama na bango epa koko na ye akolaki azalaki na bolingo ya baleki na ye akomaki kosala azwaki ndako azwaki baleki na ye misatu abakomaki lokola bana na ye mama bimi azalaki lisusu na référence te azongelaki kaka na vie ya bakwiti alukaki yesu te alukaki teke nasala nini nabongisa nasala soki nini shoki tellement amonaki ke mobali oyo akotelaki prison akomaki mobali ya mwana na ye olia luka solution mosusu ezalaki te solution ezalaki ememaki lisusu na mabe mpona ye kendaki na ye kaka na continuité ya vie ya badrogue na vie ya bamasanga na vie ya nini je ne crois même pas qu'il a comprenaki ke bana oyo yanga vie na bango eza ndenge nini oyo ya liboso lokola pambolamaki lokola basi bapesaki role aki mama azalaki na bolingo ya baleki na ye acceptaki baleki na ye akomaki na ye kosala azwaki baleki na ye kotangisa bango ba classe ti lelo bana wana bakoli ya mwasi ya liboso ayaki kobala ba oyo pe bazalaki ya sima bapusani bakomaki ba majeur yaya atikalaki kaka na leki na ye ya moko ya suka ya mobali azalaki na ye ti lelo bazana ensemble mama position eyebanaka te baleki oyo ya mibale ya katikati bango bakolaki bazana ba foyer bazotanga ba classe na bango po balinga yesu ko vanda na ya na bango place moko te malgré bazalaki na bolingo mama kenda oyo ya mibale bazaka kana mwana mobali wana bazo continuer ko babota ki bana mibale mais lelo soki libala na ezo continuer toyebi te mais lelo biso toye ko beta sete pona ba mama tala ndenge ndeko ya mwasi abebisi bénédiction o nzamba pesaki likolo ya koluka kosepelisa nzoto ban mama vraiment tout ça l'attention na lisolo oyo eza histoire vraie eza vraiment histoire vraie mwana wana ya mwasi apesaki ba témoignage souffrance na ye ata bandaki kolakisa ngo boyete mena motema akomaki na moma moko a se suicider mais soki atali kaka baleki na ye atali mama lobike non soki na mibomi sikoyo leki na ngai oya suka akosuka ndenge nini nana kozwa ye nakendaki na famille dake nga moko mokolo banyokolaki ngai ezalaki malamu te soki akanisi kaka wana ata lingaki ase suicida mela bakisi akufa na ye po alongwa na charge mama apesi ye soki kaka akanisi baleki na ye azongisi motema nsima bandeko na nga tosala attention na bana na biso ya basi tomemana na loyenge te tozwa mayele likambo soki ekomeli yo mbala moko mbala mibale mbala misato ndeko na nga sosola kowela kaka teke no batu bamona ke naza na mobali kowela kaka teke no mokili mona ke no nakosamaki 5 fois ya 6e fois vraiment fo bamona vraiment ke no na bali libale salami malgré ozo souffrir malgré bana na baza malamu te priorité biso ba mama eza bana na biso to suite au boti okomi déjà mama zwa mwana na yo vraiment osala rôle na yo oyo nzamba pesi yo bokola mwana na yo
koboko la bana ezaka kate ke fo bozala mibale bozala mwasi na mobali soki arrivé ke bozala papa na mama Dieu merci mais na ba couple mingi pe toza papa na mama baza papa na mama mais komona rôle mingi ezala ka repa na biso ba mama charge mingi ezala ka repa ya biso ba mama alors combien de fois soki ozayo moko yango bravo na ba mama oyo baza bango moko na bana oyo bazo sala ba rôle na bango oke mama azala ndenge mama sala ka botangisi bana bakomi na ba université bana bazui ba diplôme bana bazui misala vraiment bo pambolama merci et bravo na ba oyo ti lelo ozo kipe na nu bana te ko négliger bana pona mobali moko pona copain moko po ozana nu jeune ozana nu ke non o vivre ozui via bana otiki otika ka bana weekend okeno epa ya copain wana oki ko vanda ozui bana osundolo yebite bana balenini bana balala ki ndenge nini mama avalala tika ka bana na ye na prière bosangani bo prier to pe yo moko ofukami o prier yebi ke mwana oya lali yo bando kenda olobika ke non ya mwasa zali ya mobala zali ya nanga mwana nga mwana ana non ndenga soki parana baleki na ye non soki ignorance ezalaki lobi lelo ezala isusu te toyeba ke bana na biso bazana na mitema ya bana ba responsabilité oyo tozotikela bango nyonso eza bongo te kolinga te ndeko nanga mutu mususu nda pesa mwana na yo conseil mutu mususu conseiller mwana na yo mutu mususu aloba na ona mwana na yo ke non vie eza boye surtout ya biso bana basi to sala vraiment attention to solola kana bana na biso ndeko mwasi ya banda ko sola na bana te mais mwana ye ko yebisa ye mama tala mutu ozana ye azo sala boye mama alobaki etali ngai te ngai nazo kipe kaka ndenge azo vanda malamu na ngai mais akosamaki po mobali wana bandai ko vanda malamu pona ete mwana azwaki courage akoloba mama ayokaki ete kasi oyo mabele kaki akomaki ko bomba na motema nde place papa wana azwaki occasion asala mwana wana mabe malgré baboti na yeba na mibale to yebite soki akovanda kana ye longtemps ou pas différence à ba âge, différence à ba comportement ya makambo nyonso ceux qui pas changer ceux qui peut zalaki ndenge mais moi na wana ya mibale tellement mama makambo leka ki mabe vraiment ya koleka alobaki etaliete ya kovana na mobali wana azotala bolamu pe oyo mobali wana azosala na ye toteyama ozana bana na yo priorité kotia na amite kotia na kopete kotiana no na mobali te tia na bana na yo ndeko nanga po oya zoya wana soki aza papa na bango te akolinga bango te lokola yo zolinga bango lakisa priorité ya bana na yo epa ya muto ya zoya kolinga yo lakisa ete oye na lingi yo menazala ba oyo bazak oyo ya ngai na lingi bango koleka alors soki olingi to tambola malamu to za na malamu bana oyo nanu il faut baza na malamu soki bango baza bien ngape na ozala bien soki bango baza bien te biso na otokoza malamu te mobalo ya malamu akoyoka akoluka accompagner yo na charge oyo zanango soki pe ya zana bango na oyo za akolunga ya sikoya komona vraiment que non mwasa aza mwasa mayele aya pe na ba oya ye soki azana bango soki pe azana bango te a s'attacher na yo bo continuer vie ensemble mais soki o memi ye na ndenge ya loyenge na ndenge ke non ngai ya zali to kende na biso to sala biso makam na biso ya kokipe na mobali wana ye moko akobanga yo akoloba vraiment que non oyo soki na boti na ye bana mususu ekozala kaka pareil soki pe na ye na oya ngai na ba oya ngai ekozala kaka pareil po ya ye moko kutu azo calculer bango te azo kipe bango te ebongo soki na memi na oya ngai ekozala ndenge nini to fungola miso ba mama bana na biso baza bénédiction pona tia na biso zwa mayele nga pe na zwa mayele erreur oyo to sala ki lobi lelo to sala ngo lisusu te to te ya bana na biso to solola kana bana na biso eza très important ngai na yoka ki lisolo moko mwana ye ko yebisanga mama ta nakendaki pa ya camarade nanga oyebi camarade nanga oya ucha ko bala ona nga bia na yebi ya alobi oyebi makambo mama na lobi na nga bi no na yebi te ya lobi no ni na bi mama omoni ndenge olobaka boye to zala boye mama na zo yebisa biso alobi ke no bozokola soki bolingi bozala malamu na mabala na bino mobali il faut ko sala ka eboye il faut ko tiela e biloko na biso oya ya njoto ya basi e bimaka ya mabe zwaka yango botiela ka mibali na bino bomona mibali ba kolinga bino mwana ye ko yebisanga bi mama
tala ndenge mama na lobi to sala ka boye soki to bali to zwaka ba biloko to tielaka mibali na biso bande konanga na te yaki mwana na yebisi merci ya pozwi courage akoyebisanga pourquoi na mwana to koma ko sola lokola camarade ya soki likambo eza avant que tuna camarade ya na ko tunanga po ngai mama na yebi ndeni na kote yo to luka to za na complicité na bana na biso soki mwana abombela kinga yaki koloba te alingaka garder maloba wana lelo na lobi akokende ko saela ngo croyant que eza ba pratique malamu nzoka ndeza pratique ya bondoki ya sorcellerie heureusement na yebise ya kokenda kalisusu kuna te koyoka lisusu ba conseil ya mama wana te eza bondoki azote ya bino pona ko bebisa libala mobali basalaka ebongo te mobali koyoko zwa biloko ezobima ya salite na nzoto na yo otiela mobali no na biloko ezalaka te eza lisumu nzamba ko pinir yo pe libala wana ekovanda te komeka te na te mwana ndenge akoyoko vanda na malamu oyo akoki kosala ya malamu po un jour lobi nzambe soki apamboli na libala azala malamu alors bandeko to solo la kana bana biso ya basi po soki mutu mususu ameki kote ya ye mabe akomona différence na oyo mama lobaka nanga akoya koyebisa yo bozwi solution ensemble na pamboli bino na lingi bino mingi na pesi bino lisusu lo sako liso na biso ya lelo esoki bongo nazasi na kati ya koloba na analyse na pesi conseil na ndenge nanga o na kokai komona conseil ya makasi ezakaka ba mama oyo nano oza yo moko na bana fungola miso bana na yo baza nyonso pona yo oyo peut-être mobali akoki kopesa o lelo te nzamba koyo kopambola yo na nzela ya bana na yo soki pe na bango malamu lobi okozwa yango kozala pressé te bana bakolaka soki bana bakoli oza na tana yo se retrouver oza na tana yo na ba diplôme ya bana na yo na maboko na ba trophée ya bana na yo nzamba pesi grâce au nyoko amozala ngo na maboko tu peux faire ta vie comme tu veux tu peux voyager tu peux tout faire okoki kozwa po libala eza na acheter kokutana na mutu eza na acheter mais soki omipesi valeur o se respecter olie yo kendaka koluka bango batela bango mutu bakokoma koya ko proposer po bakomona yo oza femme de valeur bana na biso baza ba valeur pour na biso to se désestimer te po ozana bana oboti mwana moko mibale misato komo mwana mobali nyonso koyana non na misato na 4 na 6 na 8 zala femme de valeur wana ekozonga mela yo olio yo banda koluka bango mutu bakoya kosala mulongo yo mutu kozala na choix kosala na pona x ou bien na pona y selon ba choix na yo to pambola mabiso nyonso to batela bana na biso to pesa bana ba biso ba responsabilité o eza selon ba âge na bango to lakisa bana na biso selon ba étape ya âge na bango to brûler ba étape ya bana te ozwi ba responsabilité nyonso o tikeli mwana po yazala ka mayele yazala ka mayele ozwi mwana zana moke o tikeli makambo nyonso ndeko langa mwana wana azo souffrir peut-être yebaka te lelo yeba changer ngape na changer po lobi na biso na ya bana na biso ezala malamu na pesi bino lo sako to soki awa merci à Foba Ingele Boss to kutani mbala sima pona analyse mosusu ba conseil mosusu bo bosana te dans la cuisine de Mermont bo bosana te pona biso ba maman ba femme sage ba astuce bien-être ya ebele ya malamu eza eza ngo pona ko détruire te aussi pona ba conséquences à mabete non eza ya malamu ba recherche eza ya malamu ba idée zali makambo ebele to mi bongama bana na biso bazokola bakomona bango pe ba pratiquer yango lobby po biso nyonso tozala ba femme sage et ba femme heureuse. Lo sako na bino et à bientôt.